Amel Libota. Kombo nanga maman Mami, na kota na cellule de bonhomme 2. Naza na témoignage, je sais déjà ton moulai. Nazalaka na mukumba moko, mukumba wana ezalaka mukumba ya motongisi makasi. Na ye pa mobandisi ndenge pembe na molimo, na bima na ndako na ngai avant accouchement et après accouchement, nazonga lisu na ndako ya libala te. Pe kati na nga na mitunaki, c'est que libala eza lisusu te. Nasengai toujours nzambe apesanga makasi na koka kobokola elenge. Nzambe apesenga pe force na bundanaki. Te kokoma na 4 mois nazobonga mapona ya na hôpital na Mandina. Un matin nazobongisa elenge na sutuki elenge azali lisusu na sexe te. Donc kombo oyo ebengami ke mutu fa benga mabutu na nzota mwana ezalaki lisusu te. Donc mwana akombi kaka donc plat sexe moko se présentaki lisusu te. Na mituni na bobebe na ye sexe ezalaki na laisaka mwana elamba na bangisaka ye. Comment na un certain temps mwana azala lisusu na sexe te. Na mitungisa me makasi na kimi mbangu uti na Mandina. Ba docteur bayambinga mbangu bayambi mwana balobi non. Mwana oyo biso tobotisi ye tosali aptitude physique. Aza mwana mo jamais toko abandonner. Babengi yango médecine élastique esenga à $200. Mais yo totaka na famille ya prophète. Na yebi pete ni netindaki bandeko baloba bongo ke batanga na famille ya prophète kopesa mbongo te mwana oko ta salle d'op tozo sala opération. Mais zala makasi opération ezala sans anesthésie. Na kota ina salle d'op ba docteur nyonso basanganaki basimbi mwana babandi kozwa ba mesure photos za butoza biso to BBC vie ya mwana mobima. Vraiment nzamba zaye na bolingo makasi na telisaki misala kaka na sala na tonga tata kolambela basali kozika ba moto po na okai passe makasi comment mwana bota makende za na sans sexe na botier et après mwana za na sexe te trouve ça vraiment makasi ti ba docteur bazwa mwana toute la journée na Mandina bazwa ba mesure ba yeko sala mwana opération de mwana ayeko zonga normal abilisi pinza bo moto na ye oto bengi lelo abimi pe fi na kata mokili lelo aza mwana zeke. Vraiment na komisi nzambe makasi makam prophète konda osala biso famille de minene pepe sanga esengo makasi que un jour nenga na bota monstre to alinga la nani mais grâce à prophète konde Paul Dominique apesi mwana lelo aza la sexe ya mwasi mobetizeke Amel Libota.